Merci à vous chers téléspectateurs, merci à tous les amis internautes qui nous suivent de partout. Une fois de plus, dans le cadre de nos entretiens, nous recevons pour vous un invité exceptionnel. Il arbore plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous les recevons en tant que chanteur de l'Éternel. Avec mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants, nous parlerons sans doute de ses débuts dans cet art de combiner les sons d'une manière agréable à lui, mais également nous parlerons de son parcours et surtout nous allons nous appesantir sur l'opus qu'il compte lancer sur le marché du disque dans les jours qui suivent. Chers téléspectateurs, à présent, je vous invite à suivre la présentation de mon invité, puis nous allons nous retrouver après pour la suite. Serge Mabobo. Condé Pierrot, né à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, marié et père de famille, Tati Condé est aussi artiste et musicien plongé dans la chrétienté. Il déteste les mensonges et aime partager avec les autres sans distinction des races. Il adore la musique et la lecture. Il nous parle aujourd'hui à cœur ouvert de son album Ata Elroy. Oh, bakanga ikolo iboso na mabe nyonso ba telanga isilo kati kati na makila mayo. Oh, bakanga ikolo iboso na mabe nyonso ba talanga isilo kati kati na makila mayo. Ji bakanga inkolo na se ya mapapu na yo. Tia mesa libosa manguna basika bakufa bakweya. Mingi basiliko kufa engai naleki na nini basusu katina boloko ngolu na njambe ejingeli bomoinanga. Mingi basiliko kufa engai naleki na nini basusu katina moloko ngolu na njambe ejingeli bomonanga. De Dieu Présentation de notre cher invité que vous avez eu l'honneur et le bonheur de connaître déjà. Je me retourne directement vers lui pour lui poser la question de savoir comment est-ce que vous allez, Papa Tati Condé. Merci d'abord de la parole. Mais je préfère parler en lingala pour mieux m'exprimer auprès des différents auditeurs. C'est d'ailleurs la philosophie de l'émission. Bon, comme on a dit, Tati Condé Lusala. Pour les intimes, Don Pierrot. Donc, et puis,
nazali moko kati na bayembi na nkolo na mboka oyo Congo. Voilà, ozali moko ya bayembi na mboka oyo Congo. Tati Konde tolingi toyeba ebandeli na yo na kati ya art oyo, ebandeli na yo na loyembo ezalaki ndenge nini? Ebandeli nga na loyembo na bandi comme moi nous surtout na chorale. Na communauté des 12 apôtres et comme qui église universelle des 12 apôtres au Zaïre na SCC donc le pas protestant. Na bandi ko yemba kuna na moment na titi na yoko là bon. Tant lingomba et ko changer doctrine, je n'ai pas pu résister na ko supporter doctrine wanate. J'ai été obligé de rester à la maison pendant 3 mois et puis je m'étais décidé. Maintenant, il faut le code de l'église à réveil. Ah, l'église à réveil. Na bandi ko sambela ko avec toujours posa ko yoka mingi évangéliste de Ningonde bandi ko yoka mingi et puis ça qui 3 mois na maîtriser banzemu na ye na démarrer na ko yimba kat na église na nga wana communauté chrétienne des apôtres CCA na matete début na bandande kuna ko yimba nzambe na nzela instrument mais na bandi na chorale est-ce que na l'ex moi tant plus de 20 ans ou 25 ans na chorale plus de 25 ans. C'est pas peu de choses. Est-ce que vous avez un souvenir? Il y a un cantique oyo pour rafraîchir la mémoire. Il y a ba Holanda yo na minito yo pour bazola non na monde entier na minito. Okay. So pour rafraîchir votre mémoire na moi 2 3 cantiques tant vous allez nanu esika wana. En tout cas kuna tant on a côté na zaki compositeur té nega ko yela ko moyembi ba rolenga na chorale ba ni ko yemba ko yemba mina ba ne so yemba na pas de s'appeler ko na banzango. Ba chorale et parce que autant kombo nango na chorale ngo ya 12 apôtres ezaki na mbanzango na ba mon vieux Charlie vieux Mambweni ainsi de suite et puis les ça na na chorale la Coviette on a décidé ba découvrir qui on a pas ça qui senso oui pas ça qui senso na chorale ya papa Kumalanda na le vieux Ndamba Mapwele oya kufa Achille moi cantique bon on cantique que besoin mais kuna mais plus on a tanga ba découvrir na comme j'ai composé na ça banze mona lokola Toma Petero awangana ki Yesu Simona Petero moye koli na nkolo awangana ki nkolo liboso na bazuzi pesima na maso soso elelaki wana ye akanisi maloba Ndeko na ngai bondela senga lisungi na Yawe tango na mimekano senga na kondima nyonso mopepe makasi eyelinga Yawe na tomboli loboko simbanga yango na pesi yo motema pona kweya te. Il y a cadre de la chanson cantine ensemble. Le cadre de la chorale Nasra Banzembo. Ah, on a dans les cadres de la chanson d'ensemble. Parce qu'on a quatre à la chorale paix au Komaki. Oui. Devant ce monde qui fermente, quelle doit être l'attitude fondamentale d'un chrétien? Approuvé au monde. Voilà, j'espère qu'il va trouver la naviso. Tukuya. Tikara on a pour ça. Tikara on a pour ça pour bankunga ezagelengi mingi. Sikoyo ndenge tozokende boye tokota sona muzindo alikam. To beta sikoyo lisolo ya El Ataroy. Ata Elroy. Ata Elroy. Kumbone bangisi batebele. Mais ils ont la langue nini et puis la kisi nini et puis motivation aux okaka yango ezagini. Bon, Ata Elroy ils ont la langue hébraïque donc en hébreu. So ngomonango et ils ont bongangate ils ont la langue ils ont code té. Ata Elroy dans la Genèse 16:13. Genèse 16:13. C'est-à-dire l'Éternel qui m'a parlé. Le nom de l'Éternel qui m'a parlé. Est-ce que quand l'Éternel m'a parlé, il ne s'est rien passé à moi? Lorsque l'Éternel m'a parlé, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose-là, la voici. C'est-à-dire que mon album Yango Yonde, Ata Elroy. L'Éternel qui m'a parlé, qui m'a vu, il m'a parlé.
il m'a soupçonné quelque chose. Et c'est qu'il m'a soupçonné des albums où na fiche na tima boko boy. Bon, sikoyo 25 ans na Katia Chorale, tobakisi na omususu, c'est qui est OK, plus ou moins 30 ans. C'est pour la toute première fois au Sala Opus Yomoko Komi. Pourquoi d'abord 7 ans? Pourquoi 7 ans? Parce que nous avons une chorale protestante. Nous avons une chorale. Mais nous avons la chance de faire un studio. Alors, tant qu'on a tiki, nous avons eu des gens qui ont été une église, nous avons rêvé. Nous avons rêvé, nous avons fait une église pour accompagner la chanson individuelle. Et après, nous avons tombé, nous avons fait Denis Ngonde. Nous avons fait un côté, mais ce qui passe. Les lobby, mais souka, ayo fongola motima, les kiyaka. Na poussani. Tout ça, na yé ko partager, ko fois après makabi. Ay bon, na ko sepena yo un jour au sala et loko na yo. Ah, si je comprends bien, makanisi wana. Yé mutu, aza parmi ba pousser. A pousser, on pousser loko na yo. Alors na yé sur une église na ngai parce que je suis frère du ministère Amen. Aujourd'hui? Oui. Ministère Amen Oezo Kambamana. Apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Les chandeliers. Oui. Donc comme on a le 31 décembre 2014, on a veillé, je vois à travers mes fils ici, il y a des gens qui ont beaucoup de qualités annexes. Oh, jamais ça pour ça on a qualité on a. Les autres pour la carte na bango. Alors va avec la force que tu as. D'activer qualité annexe na yo. Banda ko exploiter yango. J'ai na Boutou le 31 décembre 2014, rentrer à la maison toute la nuit, je faisais que chanter. Alors ma femme était surprise, elle m'a dit non, mon père nga yemba mingi boy. Papa, il faut qu'on ta studio. Ko yembe bele bo, te faut qu'on studio. Et puis à ko société studio nga la yeba na ngate. Bon. A meminga kuna. Et puis comme j'avais des chansons, on a joué mon collègue, prédication à l'époque, et le 31 décembre, il y a un Ata Elroy, à Théâtre sur place. Bon, je vais commencer avec cet enseignement seulement. Alors, on a la place, on a appelé ça le bon comme Ata Elroy. L'Éternel qui m'a vu et l'Éternel qui m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Boyoka à travers Opus One. Voilà. Mais autant que comme parmi les minene, Namboka Nabiso, en Afrique et dans le monde, Denis Ngonde. Oui. Denis Ngonde Lelo, Azali Nani par rapport à Tati Konde. Denis Ngonde, il est tout pour moi. Non, tout, il est tout pour moi, c'est-à-dire qu'il est tout pour moi parce que d'abord la côte si elle lengi na yekati nanga. Elengi musique na yekati nanga. Elengi lobe na yekati nanga. Elengi emonene na yekati nanga. Les gens m'appellent aujourd'hui Denis Ngonde quand je passe dans les rues. Ah, Denis Ngonde. Non, c'est peut-être parce que vous avez les mêmes phénotypes. Bon, peut-être. Peut-être, en anglais, on a. Non, mais la voix peut beaucoup, mais la voix cassée, le balcon là, au téléphone là, au temps là, mais finalement c'est quoi? Bon, et ça, bikam si ensemble. Mais c'est quoi mais Badbasengi, pour Bandima, effectivement, vous en avez battu sur moi morceau. On a eu des noms, mais on a évité sur la marbon. On a des noms, bon, on a évité. Yo zalinzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo mponanga etindinga na ngumba mela yo yo zalinzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo mponanga etindinga na ngumba mela yo Kolo yo linginga mingi namoni yango na momoina nga wana nazala kimitelengano olokota kinga yo sukolinga okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini yeswe mpona manso yo salelinga nazongisela yo nini pona manso yo salelinga. Voilà, Tati Konde. Napesa yo nini. Tati Konde. Non, non, tokata non.
on est en zemo moko ba muso ba zata muso tricher te chasu muso akapela muso pour ba confirmer kaka ya deni po batu balingi nde ba yeba si réellement za sur ces traces na kokima wapi ngayina kanisi bomoi nanga mabenga na saleli yonkolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo nanga ebongwani himawa papa yolimbisanga papa yonzambe nanga ngana kokende paina papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye yayi limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nako kite papa simba bomoi nanga non tomoni ke confirmation limbisa eza confirmation limbisa mabe nanga non Gino c'est vraiment la confirmation on a évité à moins que ozanoka mutema mabe à moins que ozanoka mutema mabe yemo linga na yembela ye ufuta nyongo na ngai futa nyongo na yo mais bazo ka ufuta nyongo na ngai ikuma na ngande mema yele kulusu te papa na tika yote yo futa nyongo na ngai yo silisa ba pasi na ngai tina nini na nyokwama esi onyokwama mpo na ngai nakomi na nsuka makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka nde nyonso mokano na yo ekokisama mpo na nga voilà ndega na utoloba amweke ozanoka mutema mabe po boya mais sikoyo par rapport ya ba production bosala ndenge ba production zoleka ndenge bon non na bani ba production te quand on fêtait 40 ans na ye azo ko eselenga muke na visibilité kat na conseil na ye donc nazo pour na ndenge wana mais non na bani ba production te parce qu'il faut album maybe maintenant nous prenons bani ba production mais na ba coulisses nazo répéter malem pour qu'on se préparer déjà autant que banda pose aux alatés directement to koti malamoko. OK, ingénieur Tati Konde, est-ce que album Ata Elroy Ekosimba bassurance nous anini na lobby nazo sur Ekosimba parce que na yé qualité ba formé benga na motute mais je suis dans l'agenda dédié comme moyembe na yé comme yo nzamba impacté nga na oitali ko yemba oitali ko komanzemo nabi eloko ya nzambe pour la rater attendez koyoka parce que koyoka bozo déjà clip promotionnel ndenge bato senga ndenge zo beta bato sepena makasi voilà eloko ya nzambe et pour la rater peut tout la répéter eloko ya nzambe et tout la rater basali biso sine kuna tokomi kokwea malembe sikoyo pona bato yo bazo ko soutenir yo spirituellement, moraux, financièrement, est-ce que y a un message? Nous un message kaka ya nabi que en Afrique to soutenir mingi biloko ya mabe. Oh oui, Tati Konde. Ozo ko dépraver ba mers. Ozo ko dépraver mers ya Angleona. O détruire bato, il faut ba mers ya bato. Bato da vraiment facile à soutenir. Ozo construire bato ya musika na yango. Alors biso ba na nzambi biso moto conscience que nous devons soutenir ceux qui construisent et non ceux qui détruisent. Donc ba mers ya bato. Sur le monde, baby, le monde est comme pollué. Mais les gens sont nombreux de ce côté-là. Mais quand on dit le sambo, tu as vu le bébé na Congo. Mais le bébé est wenze. Même 4 maman tu as sachet na mutu ake wenze. Mais l'église auto na mbule si 11 na ke mais tango ko teka un constat vraiment fou. 4 ake na sambo maman ke na ke wenze. Akoteka pe na sambo mais l'église il faut timbule ko kata. Il faut maman marcher, c'est là que le 4 ko teka. Ayoka yote baba na ba kolia nini.
donc azolo nini ya mosuni mais ya molimo to anango précédé. Voilà, ndeko alanga nzembo to komi penza na suka. Mutuna ni oyo zelaki to tuna lelo. Tuninga mutuna moko te na album na ngai ezana combien de titres eza ndenge nini chanson nini eza na kati kuna répondez-y. Bon, album na ngai comme nango Ata El Roy. Eza na 14 titres. On a volume 1. Mais volume 2 ezali Yesu iko hapa. Ezali na 8 titres compilés compilés. Yesu iko hapa. Comme pour dire Yesu azali awa. OK. Yesu azali awa. Ezana 8 titres. Donc au total il y a 22 titres. 22 titres. Siko yo na retourna ba style. Ba style utilisé na kati ya album nyoso. Ba style na utilisé zebele na zana typique ezali gospel ezali rumba ezali na moi odemba pe ezali. Na moi odemba pe ezali. Confusion te. Te confusion ezali te. Eza ba style. Mais motuna mo welingai pona nini bino ba do sala musique toloba chrétienne, religieuse, islamique, ainsi de suite, ba considérer bino mingi dans la société, kaka soki to komina makamu mingi ya pasi ya mawa. Ya un deuil, jamais ba kochaka banzemo ba kochaka ya bino. Bo salaka comment on peut expliquer ça? C'est la tradition africaine. C'est au mudazo bela. Ba famille ça rappelle le côté. Mais so yo ka kufi. Ato azana na lubumbashi ya yambango. Programme ezali ndenge nini bopesanga programme ezali ndenge nini mais tant azokobela to ayaki te non ça na voyage na Japon na zabona mais so akufi aye botyango na morgue bosela bona boyo photo zele vous êtes tradition africaine. Ah donc c'est par rapport à la tradition. Donc nous sommes comme camarade. Alors l'album na ngai c'est des clips promotionnels ali Ata El Roy on est minga mon groupe na ngai et puis équipe l'autre sali featuring na sozi na ngai mentor na ngai Denis Ngondi. Ils ont les gars dans la télévision tout le monde. Alors surtout mais yemba nzemba yemba te poni na sa mo lo mo kero album na nzemba na yemba bo makanga inkolo liboso na mabenyoso ba telanga ishilo kati na makila mayo. Voilà. Ji pakanga inkolo Nase ya mapapu na yo Tia mesa liboswa banguna Bazika bakufa bakweya. Voilà. Tati Konde, il va souka pour nous masolo na biso mokolo malelo avant to kabona. Na pesi no merci mingi pena ko singa na porteur na ngai Roko Masala. Na Montréal azolando na minito yo na biki ozolanda ngai naza na posa album oyo ebima de na février 2019 na posa ebima 2019 naza na ba contact na niveau national oyo animi ko manager yango. Voilà. Mais ndeko porteur faut ça la geste faut faire un peu trop na kuzu bima na loge wana nisiko zali na loge kuna mi moni support te ba ko sali kamwe simba parce que ba tungisanga trop na matadi na mwanda na bomba clip zo leka kuna bazo benga benga sorti quand ba concert quand bien sûr portero comme sala mon président na lingi obimana déjà na kati antichambre wana ya to mona po to sala makambo bana nzambe zo loko. Et puis ça sans vous interrompre les grands producteurs Roko Masala na décembre déjà azar na Kinshasa. Information à PCO. OK, merci. Voilà. Et puis à la wapi, voilà. Que Tati Konde, tu continues ce qui est dédicace Zali. Bon, dédicace na producteur na Roko Masala. Voilà. Na kati Montréal. Na sengi pe na baninga na msuba na Londres kwa Rife Bangu, na Hollande Fimis, na Paris Patrice Lutundisa El Almeida. Na Versailles, na Paris, et puis Atis Photo na Paris. Atis Photo, mon grand frère. On se le bel côté, donc il y a un message en goyo. Bel aspect. Comme tu as na tête là, bien sûr, il y a un bel aspect. On s'appelle. Donc et puis papa mon pasteur, mon coach de tous les temps, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, et c'est que mon mentor, évangéliste Denis Ngondi, Mobali ya maman Amélia, papa na Gédéon.
Merci beaucoup. Je salue mon secrétaire général, merci. Vincent Gomez Ikimba Bongelo. Ok. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Ezalaki esengo monene na biso ko mbapo na bino muembi oyo tozali na ye en tout cas à 0 mètre. Ingénieur Tati Konde. Bouti kolanda masolo nyonso tobeti. Le temps pour moi ya ko remercier équipe monene oyo. Oui, on va continuer. Molonga ina ngai mbota ya. Aïe. Ah, on ngosa lisumu. Nzete balona pemene bale bakata kate. Ngosa lisumu. Kati yango. Okozwa yango peteke yango nakata mai. Nani sela nanzete na mai. Asala kati donc maman Castro. Ah bon? Kutuka lusala mami. Azuba oyaye. Moi c'est Pembe, moi na Mundele. Ah moi na Mundele. Moi na papa Castro. Voilà. Merci. Moi na maman Castro. Ozi oyayo. Tozo remercier Serge Mabobo. Oya zalaki na makambo nyonso. Donc na ba caméscope nyonso, na makambo nyonso, na montage tina nyonso. To remercier mingi. Et puis te remercier chaîne nyonso ya Safosi Télévision. Oyo pa wapi bozolanda bilili oyo et puis ba sali nyonso ya bel aspect ndenge ba yambibiso. En tout cas, ils sont gentils. Je pense que pour Nalelo, en tout cas, pour Nalelo, tout ce qui a. Ah, na bossa ni centre na ngai Falon Mbala. Ba shalom na yo, Lorette. Ba shalom na yo, Ivis. Ba shalom na yo, Gédéon. Ba shalom na yo, Vari, Cyril Masengo, puis Trésor Makolo. Merci mille. Chaîne Ezamoulaï, en tout cas, tout ce qui a, tout comme on en a la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, ce qui a à Kolinga. Bye.